Ok, na mi pose question. Basango bakunda batu na bango quelque part te bakunda bango na église. Pourquoi? Et si ka église catholique ezali, ce que l'année ba place au batsaka église catholique au monde la place wana za ba place d'esprit ou des cimetière kala. Ça la analyse ba église nyoso o benga ba église catholique, luka o vérifier o yeba ba place oyo. Ba église ezali ezalaka nini kala. On comprend comme nazoloba. Chaque cérémonie ya moto akufi ezana ba formule ebele. Na otoloba so moto akufi il y a des trois signes où est manifestamaka na niveau il y a cercueil to na place où moto akufi azali. Premier signe au mona moto akufi mais akomi kitoko makasi la sake nda zawana aza ba encadrer esprit na quelque part. Alaka musala mukia mais en écart bilanga so tayi bilanga wana onzimate ozolanda mais au comprendre te na moyi bomoni bilanga za normal na butu bolali bola mukaton échanger te bomona nzembo wana ebimisika mais yo aussi oyo kaka mbali boso mais okene ti na dinzo mona fois mo oh mais musique zo betatira vimba dans speaker makambo na monaka dadi maintenant ba esprit ezala ba formule ebele ozola ndanga dadi maintenant na niveau ya ba esprit yo ton la introduction eza église catholique. Pourquoi? Parce que ebele ya bato basambela na ba église na ba église ebele ba yebaka ba profondeur ya ba makambo mosusu te. Pourquoi kaka kitoko? Deuxième signe au monde aye ton ba bimisi ba tie wana quelque temps au moni mutu azo toka hein so tele longi na ye au comprendre mutu on dira ça akufite exemple ya Marie Misam mutu nyonso ayoka sango ya Marie Misam akufi na mutema na ye ya ndondi mateka akufi même toi-même partout mutu nyonso Marie Misam akufi aolela mais te ya Marie akufite Siko bon ozolana eza signe ozola kisanini force oyo esali Marie Misam bon eza force normale c'était force diabolique c'était ya ba siège satanique net ba cimetière oyo kufa suka na il faut bâtir église catholique. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Voilà, chers amis fidèles internet, balandignon sont toujours besoin toujours libako qu'on a mis sur la carte Chamino les Nazariens TV, c'est votre humble serviteur Dadi Mouko la cadre émission Nabiso autour toujours présenté par votre humble serviteur Dadi Mouko la émission table sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mouko. Je dis encore un grand merci na Moko maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis encore un grand merci na Moko Alain Oyo Azali na Sima régime, pourquoi pas na Yves bonne guérison, pourquoi pas na la giresse peut la bonne guérison si vous allez la guérison vraiment le lot vraiment table sainte on a mon corps mais mon corps prophète il y a mon biso boyebi déjà prophète Joël Aigle voyant il y a d'autres soigner par rapport il y a vision par rapport il y a mon c'est il y a moni pour la église catholique par rapport il y a liwa ya monseigneur Mosengo parce que na liwa ya monseigneur Mosengo le belé babuke Mosengo za li felo matanga Mosengo ali poison vraiment ebimi ebele na moko ba prophète na biso na singa na Yves oza sima ya caméra Yambalo ya taba pasteur bako
kata ale katela 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 binana yo yambalo ya kama ministra bakokata katela katela okay, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga siko tozosonga tikela katela nazosonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini la caméra pour nous inviter dans un bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dadi Mukwaya. Santé de. Ouais, ça va l'angola nzambe bikini. Qui n'a pas l'arabe. OK, l'homme de Dieu, moi mon gentil papa va tout bazu bakor Rolanda. OK, na pesi mbote na batu nyonso bozungolo ya kolanda prophète Joël Eglevoya. Nzambe apambola yo, nzamba visiter yo, ko chanzete na lobaka, lande misoti na suka. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Tout côté maman na bit sur to belalelo. L'homme de Dieu vision ni oyo nzamba la kiso par rapport à Mboka. Donc moni dans le bakelo moko eza vraiment sérieux. Mboka oyo façon otambu sama nzambe kaka ka on dit nzambe kaka par rapport à analyse avant la côté na vision expliquer bato le lenge ba makambo ezokende parce que bato ba na poto il faut ba yeba ba vérité ozo le kanamboko au Congo zolanda so tel ba président mingi ya Kinshasa o ba leki na kin o bandi banda ba président Kasavubu jusqu'aujourd'hui o tel ba président belo bazali banda o tali na ba makambo banda ko s'est passé kala o tutana na ba Bible au monde un président un mutuazo kambamboka azako se confier mingi na bonzambe ozolanda azako ko se confier mingi na bonzambe au moins ba Saoul malgré nzamba baksa qui mais azaki mutuanda ko tela nzambe mais aujourd'hui moi ba erreur et puis ça me belé parce que ba signe ya marque de bête et comme belé. Je ne crois pas et en amboka moko nani président na bango azana na flamaçonnerie. Donc na mokilo je ne crois pas nzamba sunga vraiment biso na niveau ya RDC parce que na RDC na croire que nani président biso Fati azape na moto yo te mususu azoluka bonzambe pour na yebi pasteur na ye c'est ça. Maintenant et là, on a ligné par rapport à la révélation, on a ici et que Satan a côté makasi, mais porte sa Satana. Ou a côté makasi na mokili. Et ça l'église catholique, papa. Na ligné na lobanini, So tel ba émission mususu na loba kelo moko, mais na ndo ba on parabole pour na batu ba comprendre, mais la monique ba comprendre vraiment bien. Il faut éclaircir moi ba makambo belé. Chaque cérémonie il y a moto à Koufi,
eza na ba formule ebele na otoloba so muta kufi il y a des 3 signes au manifestamaka na niveau ya cercueil to na place au muto akufi azali. Premier signe au mona muto akufi mais akomi kitoko makasi yeba ke ti akufi wana akomi kitoko makasi abotama kitoko te azane bien tesonza matsala mais kitoko akomi nango eza différent na lolenge ya zalaka eza signe ozola sake ndaza wana aza ba encadrer esprit na ye quelque part esprit na ye ba encadrer et travailler neti nini au mona mutakufi mais esprit na ye et travailler les bateaux à science bateau bakendo simba bakisi bateau bakendo zo ba moto ba travailler na esprit ya bateau bakufa mona mutu moko sala bilangane na mboka mais bilangana na mboka bateau basala ka musala mukembe ane kara bilanga so tayi bilanga wana onzimate ozolanda mais au comprendre na moyi bomoni bilanga za normal na butu bolali bola mkaton échanger eza na esprit ya bateau bakufa esprit ya bateau bakufa eza capable ya ko souffler même bateau ya ko souffler même population pour ba lingelo ko moko mingi même na ba niveau ba musicien pourquoi ba senga ba sacrifice makila pona ko tinda ba esprit et lingisa tunzembo mona nzembo wana ebimisika mais yo aussi oyo ganga mbali boso mais okene ti na nzembo mona frère mo oh mais musique zo betatira vimba no bizamba lola do yazo vimba na zela dani maozu on va venir obi nzembo nani yesa ikoti on appelle Zaiko te na ebeni makamba Zaiko oto ya nani Deniles oh bon Deniles a fa na Zaiko papa na ngai nazo expliquer pourquoi parce que na yoki na moni makambo eleka ozolanda na ebezembo wana mais Deniles azamuta Zaiko bato balinga makambo wana donc omona ke babiloko wana terre mais muto aza pena na problème sérieux même moi-même nakabela mutu mbongo asenga mama na ya kufi na pesi $30 dadi azui $30 akei ngape babenga na kende ko sa service awa na kuloa kimbuta na komi place wana dadi nazo bisayo na moni bato batondi dadi nazoleka na bite bato batondi peut-être ni na ngozoleka na bora miswe muto na pesi $30 bika kei pour soutenir makamba mama na ya kufi bazoi ba ketsa ba etsa na mort nde ba contribuer wana tena azana dosi frère wana luketu na expliquer makambo na monaka dadi maintenant ba esprit ezala ba formule ebele ozola ndanga dadi maintenant na niveau ya ba esprit yo ton la introduction eza église catholique pourquoi parce que ebele ya bato basambela na ba église na ba église ebele bayebaka ba profondeur ya ba makambo mosusu te pourquoi kaka o attaquer église catholique tandis que pe bino pe que donc pasteur pe dadi nazo quoi attaquer église catholique mais nazo ba vérité les kaka na kati ya ba église ya ba église lobi bien préciser bien église catholique mais na sile c'était dadi na fungola ti neti ba vérité ni kana na église catholique ebele neti ba ni parce que formule la bespro nazo tanga oyo bespro ba castre ba esprit ebele ba travailler na ba sango zola nanga même ici il y a beaucoup de pasteurs ba mo travailler so mon un pasteur kangama na sango keba zolanda un pasteur na butu die na dim na kata ya église catholique o sala nini zolanda ebele bazawa o ba wela ba kibondo ba pasteur bazwa ebele au mona dadi ça expliquer nos formules d'esprit kasi zo ba mutu ndaza na alinga ke église makasa comme fana pasteur ngana saba na église non il ne faut pas que vous la fana pasteur mais il faut la fana ya Jésus-Christ de Nazareth ngana pasteur na mutu so na kufi donc espoir nyo ceci zola nanga mona bakoma fana ya sango moko tel fana ya église mon songolo non c'est pas bon dadi soki mutakufi omona
signe de bosso yango wana. Deuxième signe, signe de bosso ezaki kitoko, moi muta comme kitoko. Deuxième signe, au mona ye, donc babimisi batie wana. Quelque temps au moni mutu azo toka, hein? So tele longina ye au compagnie muto, on dira ça. Akufite. Exemple ya Marie Misam. Mutu nyonso ayoka sango ya Marie Misam akufi na mutema na ye. Ya ndondi mateka akufi. Même toi-même. Partout, mutu nyonso ah Marie Misam akufi. Ah, aolela me ah te ya Marie akufite. Ce que bon, ce que Zolana, eza signe. Ozola kisanine. Force oyo esali Marie Misam bon, eza force normale, c'est des forces diaboliques. Esprit ya Marie eza coffré quelque part. Oh. Ozola nanga. Ouais, est-ce que Maram non loba? Oui, oui. Vous comprenez nga? Esprit eza coffré quelque part. L'esprit ya Marie Misam. Oui. Mutasale ya nzambe si. Non loba ba signe. Kasi mutasale ya nzambe esprit ezala quelque part. Papa pardon. Tu vas expliquer yo. Batu nyonso ba serviteur de Dieu nyonso oyo. Oyo ba kufaka. Avant Jésus ya ba kufaka et belo ba kufaka bazaka coffré. Nande. Bazaka coffré. Bazaka coffré quelque part. OK. Quand Jésus est venu, Yesu tango yé. Yebisanga, tango Yesu ayé. Pendant 3 jours il a kufaki. Eza na bawei. Bible solo ba akitaki même na sika bawei baza. Akenda ko récupérer ba o nyonso yé. Akenda na bango. Zola nanga. O prophète songolo, o kinga na kufa. Esprit na ezanga na royaume de Satan. Ezaki toujours coffré. Ezaki coffré wapi? Tala. Ezaki coffré wapi? Na mabo ga diablette. Où est-ce coffré wapi? Oh, non, j'ai vu sauter là. Dadi. C'est que la prophète va kufa avant Jésus. Dadi. So tali ba prophète ebele o nzamba tinda. Na se na moi. Ebe pourquoi nzamba lingaki Elia mata. Moïse qui est na ngomba nzamba sala quelque chose à partir de ngomba. Ebembe ya serviteur de Dieu ba wela ngona na ba prince de l'air. Ozola nanga. Na expliquer ba bilo moko pour to leka to ke to za na sujet to za nango. So to kota na kati ya ba makambo profondeur na ko expliquer ba makambo susu. O ka moda di. O moni ko ya Yesu ezala ka te biso to hein pour na masumu na biso elimbisa non. Ko ya Yesu ezala na ko récupérer na ba o bakanga. Ce que tant ba prisonnier bakanga ma na maboko dia. La servante de Marie Misam Gota la côté. Ya moni na lobi likolo po na leka. Te kolobite to na zolo bela mingi basine. Na zolo bela basine. C'est que Marie Misam peut. Au moni je donne comme je donne de la prophète c'est que la servante de Dieu Marie Misam atambola ki bien te amoki. Ah nani dadi. Mais tout ça na vérité. Non la loba lokuta te. Tout ça a na télé ba doit zolanda. Non to lobelo mo examen profond. Ce que moni manifestation à bongo. Papa. Nazolo bela likamba Marie. Nazolo bela likamba Marie. Na opesa ba signe na nga oyo ekolakisa ke so moni mutu aboye ba kaza place telle. Moni mutu boye ba kaza place telle. Dadi monzo eza mabe. Tu te tambola ke zala ba ki ba tambola ba ki bientôt mabe. Ozola na nga tambola ki bientôt mabe. Dadi c'est Marie eza makama malamu asala eza pe na mabe asala. Mais problème eza nini? Moni so bolamu eze belé ndo kotilola. Ni un jour nzamba va raisonner. Livre des souvenirs. La il y a un livre de vie, il y a un livre de la mort, il y a un livre des souvenirs. Il y en a 3 livres. 3 livres, oh, ça, chiffre 3, c'était chiffre de résurrection. Il y a 3 livres, oh, il y a un livre de vie, ceux qui s'est retrouvé dans la quantité, livre de la mort, on s'est retrouvé. Mais dans le livre de la mort, si on a livre des souvenirs, on va comprendre, oh, mais mouto bola moi sali, et belé. Maintenant, on a quand même la chance. Yo za pembe na Zambie. Ya ombo na vie ça na onyoso, mais bolamu ko bosa na osa bolamu te na vie. Ata na jour, ata na ba semaine, sala bolamu ebele koleka mabe. Ozolanda. Si nous wala omona mutu, on sentir que mutu aza. On dirait kufite mais mutu akufi. Eza ba signe ezolakisa ke esprit ya mutu ani za coffre. Na pesi exemple ya Marie Misam pourquoi? Parce que ebele ya batu. Ballon di mateke Marie akufi. Ce sont des signes où on a perçu, va comprendre que les ba signes ils ont l'accent esprit à mutuana aza quelque part, ba coffrer. Donc ba coffrer ils ba démon, ba diable, l'esprit à mabe. Ndé coffrer. Troisième signe, mutu bozu bo poser.
vandisi bo landisi wana ba bazolela so ika 12h ebeti de ba ko longo d'accord makile anzo bima na zolo makile bandi ko bima na zolo enyilo ba obi wala koto ba bombi ya ba bomi esprit na de ba bomi manifestation wana et manifester na corps et ça m'a appelé d'ailleurs so kufi esprit na osu ba bomi osu na esprit na oui mais esprit ba bomama dadi yo kana expliquer yo mutso ki akufi changement du corps et salamaka kasi soko kufi comme exemple so muta kufi yo kana expliquer esprit éthique à la main wana morke ozana morke ndo ozana morke tango ba ozwa yo bake bakunzi yo bakozwa esprit na yo babombe olikola nzete to nzete avocat to nzete ya nzete manga te nzete ya paipai nzete kokoti ozolanda ba nzete wana babombela bakangela ngo mingi ba esprit ozolanda mais na to bazwi mutu bake bakunzi mutu batu baleli esili bakunzi yo batu wana bakoyana butu bademona bakoyana butu place bakunzo basali cérémonie pou nini fungwami mabele fungwami ser nini mira babrike yana so fungwami cercle ni mati mutu abimi bavandi si wana banzo sambisa yo même bato bakufa na mai okwenye na mai okufi na mai wana yana be spiro ba récupérer yo ya bena bato mona kwenye na mai mais mai zuete dadi akwenye bali mais mai zuete surtout so be spiro ba bendao okwenye me ba récupérer au moins benoza na mokili mususu. Donc au vanda kuna basambisa sina molia balakisa mutu ba pêcheur a pêché mbisi ana pêché a pêché a tie na bato akomi mutu alors ba vite papa la mutu akomi sanga mbisi ozolana ezaba makambo eza ko se passer so pouvoir wana nyonso bato ba ko travailler na ba pouvoir blora nyonso eza bête c'était pas oh papa non lo makambo eza clair voilà bête eza pape na to lo bake na bike ebele ya batu tozo comprendre makambo ebele te dadi na bisaki yo ezana Abaddon ezana Belian ezana Lilian ezana bête bisco pape atane ba église nyonso ezana mokilo yem to konzango yebisanga ba chef ni ya ba église ezana mokilo bakenda kotapa pite na bino pe bokenda ngala ke oluka nini ngala oluka nzamba solo dadi église o nyonso na gene papa nabi ba église toute l'église ya donc na sona oloba ça dit que ba église nyonso toyebaka bakoma ba église ebele bakenda satana obi l'autre côté na bino banani bakenda non tant on a olobela ba église même église de réveil même église catholique même église pasteur église de réveil oyi bakende papa ebele bakakenza nyonso bakenda kota papiti banda banani baba pasteur ebele o bakenda mais problème eza boye dadi tanga kakenza depuis nani ba pasteur ebele dadi basé belé donc au moins ba musu bakendaka en coulisses dadi sikoyo tant tolobela batu yoka dadi batu nyonso oyo bakomi mitu ya train o na konzaka na koma chef spirituel ya kokonzaka église o na zala mutu moko ya kokonzaka foule ya batu c'est-à-dire que pays toni songo il faut à visiter papa pourquoi basalaka bongo eza pona ko renforcer pouvoir au bazana on na domination ozolanda nga maintenant chef spirituel na monde c'était pape chef spirituel na monde c'était pape ozolanda ngai tala dadi monzo oyo eza makambo ebele mosengo aza sango ok na mi poser question basango bakunda batu na bango quelque part te bakunda bango na église ozolanda nga pourquoi esika église catholique ezali soko landeli ba place o batsaka église catholique au mona ba place wana eza ba place d'esprit ou ezaka cimetière kala sala analyse ba église nyonso o ebenga ba église catholique luka o vérifier o yeba ba place oyo ba église ezalaka nini kala o comprendre comme nazoloba c'était ya ba siège satanique non ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo
Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a dit bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Net baba na cimetière o ekufa suka na il faut bâtir église catholique. Donc tolinga balinga suka na il faut bâtir église. Et ça pourquoi? Pour na kokonza même monde de spiritualité. Nzolanda makambo eleka na Kinshasa ba guerre ebeta ebundamia ba guerre kuti me désordre ebundamia ebundamia. Mosengo andolinga makambo ya président Kabila te. Nzolanda ba sango ba bimaki na ba tout le monde a zambala pembe ba zambala pembe bima mais jour na ba zambala noir et bima balata ba zambala noir. Nzolanda ba zambala noir et ça ba zamba tous les sortes ba zamba ezana ba service na yango. Bon bah ça va être Zolanga sinon on va be so que ça na ba nous on va comprendre mais eloko na dino ba kenesko a memorabilité so quoi qui n'est pas so est-ce niveau le banabison na dina lo ba boyi monzo etambusama na diable Bible zolo ba mon peuple périt manque de connaissances. Oui prophète ozonga wana mais tozonga mukio lobi ke no a banoli mamba kabila te siko wana ngome mabiso wa te nalina loba nini andoli ngamba kabila te désordre bimaki na désordre na ba sango ba bimena ba zambala noir après ozola nanga na désordre wana so talibien ezaki ba beti masasi ekota na nzoto te ozola nanga yi wasko ngolo ba te nalina expliquer lo moko ah mais yo mona oyebi ba mai te oh papa o sa makambo ndio sa Kinshasa te ba mai soka yo so ba becho balezo na bien ne ya bango zana expliquer loko oyo eza profond ba guerre ebundamaka awa e bando bundama awa na niveau ba Kenya awa oyo ka sanga ba mai so beti masasi côté na nzoto te mais ya bonzambe te nzola nanga côté na nzoto te mais problème eza nini problème eza te ke mutu ka so ba beti masasi il faut côté na nzoto non baba sala nzambe mais problème eza formule et utilisation na bango wana eza basé na diabolique eza basé na satana ozolanda ngai papa omoni
nalobaka bato nyonso ba priaka na l'église catholique bato nyonso ba bonda na l'église catholique o ba yebite makambo eleka kuna nzamba zana bango mais o ba yebi ba secret eza kuna ba libanda nzambe donc il fait le bon nyonso totalement ah totalement parce que Marcelo Marambazolo baza la raison Marcelo zo constater problème eza nini papa problème eza nini tant nga yebi ke pasteur nanga zandoki pasteur nanga lokaka église na osambela ba mai nyonso ba sala biso eza ba démon comme sous-temps to semso na tango ba démon o ebimana ba mai na ba o beniti ba bilo musu na tango na ba prière mingi sa makuna ozola nanga dadi d'autant que na yebi ke muto ya zabo yebi sanga na okende ka na okenda ça veut dire que na accepter misala na ye na ndimi misala na yazo sala mais ce que tala mosengo nzamba l'exote pour la mosengo sika zaenda kufibo tout ça le mi so plaisir fois makambo na expliquer mais bato ba comprendre nzamba na minute nzamba l'exote pour la mosengo dadi na otolo bana yo awa minute oyo 3 jours et okuna malelo 3 jours c'était pourquoi evandi 3 jours en plus que kuno mona te o mutu moko mokonzi moko aotsa droit ku aotsa ba loi na eta ezabo jamais mona ngote bango moko basango ne mutu ba utiliser makambo na bango mosengo ba okunda na Notre-Dame ba otsa mosengo bango bakunda basango na bango na ba église o bango mo ba osambela parce que na buto abeta tout asali abeti sale cérémonie mosengo akunda minzote kufu mais esprit nezali akobenga ope bimi bango mosola zolanda donc eza ba cérémonie belé dadi pendant que 3 jours ba kude donc eza ba sacerdoce moko profond dadi makambo nyonso bango basalaka bonzambe ezate on balobaka na niveau ya église nzamba zala na bino ba tout so te ba Marie Marguela oh mama Yesu okay mama Yesu mama na yatika na se ya boti mwana aza lokola nini pont seulement pont ozola nanga aboti mwana na nzela ya yende mwana na ke bondela ye pona nini ngana oluka Jésus Christ de Nazareth Yesu azolo ba para nanga baza batu oyo bandimi nzambe comme Seigneur et Sauveur. Ok, voilà vraiment voilà prophète Joël vraiment donc vraiment dans cette émission nabiso par rapport à Libanon sur que zani par rapport à tout otolobeli non lilo balanga suka ezake bana nzambe nyonso batu nyonso ba accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur boluka nzambe na profondeur pasteur prophète évangéliste docteur apôtre moto créa comme miracle azate c'est Jésus Christ de Nazareth maître du temps et des circonstances zambalo la pambola yo je crois il m'a belé na ngana bimisa na couper ngo OK zambalo la pambola yo. OK voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya je dis un grand merci na Yemoko Alain vraiment ya Kati depuis les Nazariens TV je dis encore un grand merci à Tiffany pourquoi pas na Yves bon guérison na yo ici Kozali et je dis un grand merci à Judith Yego depuis les États-Unis, la femme de quelqu'un, je dis la femme de quelqu'un depuis les États-Unis, je dis un grand merci à Jack Pro depuis France, et merci vraiment pour nous soutenir. Émission, pourquoi pas, je dis aussi un grand merci à Yemoko, la première dame, la mission est toujours Graciela Ngwembe, la première dame. On se retrouve à la prochaine, bye bye. Non, il y a Kiti, là, ma mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu oui allo est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman.
leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupere biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduit alimentaire tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à aux yeux de l'Olia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi lobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien.